Baindo totelema esengo pesa ko mbeso solo banda ko na bino et pa wana bozo mi penza belé ya kolande émission efe ya conscience émission ekelema na objectif moko ko lakisa moto moindo auta wapi akomi wapi paye azali ko kende wapi nde mokolo na mokolo zo sala ba effort ya ko kende ko kundula ka bandeko oyo bazala makanisi ya malamu na tine ko telemisa makanisi ya baindo na mokolo mwa lelo to kosola si actualité oyo za na kati ya mokili mobimba to pe mboka Congo to bi actualité za wana par rapport ya virus oyo ya coronavirus oyo lelo e frappé presque mokili mobimba to kosola pe lisusu rencontre ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Masono solution ko s'appelle sur kolandela bande konabiso ya IDPS et pas wana vraiment Mikolo mi balé uti ko le candidat dans sa qui pensa ya makasi de actualité phare ya mokolo mwalelo ya mwana to kosolola na moko e benfité na sona mokolo mwalelo na kombo ende kondombele botale mbote ndeko ngai tambi mbote pela mandeko yo soba du Congo ngoko yo kolanda biso mokolo mwalelo ndeko ndombele botale oza informé kolandela mopanzi sango za plus mingi informé. Lelo coronavirus na kati ya Congo sort ya RDC to sort à ba congolais et kozala ndenge ni tongo tozomona ke ba pays au kutu médecine vande makasi bazoko ko maîtriser yango te par rapport ya biso RDC au kutu nyonso na kutu zana ne bandeli to maîtriser ta eloko moko te lelo tozo registre déjà deuxième cas déjà où ils ont na mboka na biso Congo et puis on a déjà fédération congolaise FECOFA et lancé déjà que à partir il y a lundi déjà championnat lina foot que katana batebele bele tout le mboka na biso Congo sort ya RDC ko sala ndenge nini pour na virus on a ya corona malobe pa ina blonde ko tobe ndeko tambi ngai natalaka makambo ndenge moko te na bato yonso tango épidémie yango ebandaki coronavirus yango na Chine nano nga nazalaki kotala baspect belé oyo dommage que nazalaki komona ba terror politique na biso bomo mesano ndenge baka ba inconscient bango bakei na ba débat kaka inutile surtout lokola kuna ezalaki coronavirus ayo ezalaki bazali kosala ba nini ya ba mandataire partage ya gâteau nani akokanisa ngana kanisaki na baspect belé bino bolobi coronavirus awa na République démocratique ya Congo seulement mais ngana kanisi na bamboka yonso ya baindo Afrique. Chine médecine avancée, technologie avancée, ba misalelaka bakisi ba misalelaka ba matériel yonso tala ravage salami et salimi na Chine. Mais to yei na RDC awa na ebita pare kwanga soko to saka jwe lo monzuzu soko corona wani koti ndenge balobi koti pour nalingi te na affirmer yango na média wa. Oh mais ministre déjà affirmé qui déjà koti to enregistrer déjà deuxième cas avant-hier déjà qui deuxième cas moko ndiko na bandal basalaka pe commerce na Ebola basalaka pe commerce na Ebola ko bosa na te ministre Oli Ilunga azalaki soko interpellé pona makambo ya Ebola et comme rappel pour moindo loko aze sardine motu et tikala soko sika balambela yango na linzanza oyo ze ko sala pasi ya bato ebele eturuku ya bato ba profita kanango oyo abeni kaba monaki na beni balobi l'examen yaki na Union européenne oyo ba monaki awa ebandi na tâtonnement il est français il est belge azenani balobi bakangaki na bandala zaki ko melana bato du coup ba moni ba policier batindi ba policier ba ko joyer mais que tozalaka bato bango ba détectaki moto yango azena corona ndenge nini po asalaki fièvre akosoli fièvre nyonso accompagné na kosu nde corona. Est-ce que tu as un matériel approprié pour nous détecter le coronavirus? Te. To yebiawa. Soko kei na babiloko na biso ya lakawa masolo kaka bosolo lina médecin. Asale le prescription médicale. Mais le quoi ko pesongo mbala mo te pouvoir lier au misolo a recommander l'examen. Mais mo ça comprendre moto nga biawa libu mopasi boto fifa na basolo. C'est que c'est amibi. Ndenga lobi na nga boye c'est que c'est a komelio na makanisi na masolo bobeta. Ah na Congo. Mais na lobi to solo kwa bakolo.
moto yango bakangi na hotel bansoklaki hotel alaki bake kokangi na bandele esika azalaki komela nani adetecte balekaki na appareil yango ezali kodetecte coronavirus na nzela mpo te ntango mosusu mpe minus azalaki trop vite ya koconfirme yango mais basouete yango te jusque là tolobi basouete yango te mpo makambo ya mike awa bakokaka kodwila yango basolution te so de mouton bakoki kodwila solution te mbula mobimba bongo coronavirus esoko ekoti ndeko tambi eloko eza en cours ndeko ndombele biloko nyonso ozokotisa batelespectateur toyebi ke eza domaine ya construction ekosalama mbala moko te na baton boye balansaki babiloko tozomona yango misala ezoza koavance ozotambola te na ville province ya Kinshasa ndeko ndombele ntango ozolobake biloko wana lokola baso de moto te ezokoavance apeso information soki oza na 24 okomona 24 déjà ndenge ezokoavance ya batetela mpe kuna okomona ngo ndenge ezokoavance déjà une année baso de mouton etelemisi mboka c'est que coronavirus soko ekoti awa 5 ans ya mandat Félix Tshisekedi okenda basepela nango te baoyo baluki soko bakoluka basala misolo mais bakanisa bagarde-fou omoni kaka ndenge ebeti na Chine na madesho na ai na bamatungulu na bapoiron oyo ekoma kolesa mboka oyo eutaka Chine loso oyo nyonso tokosilisa kotanga te mafuta kopakola bilamba ya kolata eutaka Chine or sune économie ezali touché soko bafrontière na efungwami te lobi ya mboka oyo ekozala nini te omoni ntango tozali koloba ata ntango tosimbi makambo ya so de mouton ezali te mpo tozali banguna ya mboka mais mpo tolukaka koéveille conscience ya bato Chine ye moko lelo azali frappé économie na ye ezali touché ye moto akoma kosunga ye moto akoma kolesa mpa na ye moko akangaki baactivité ya basociété presque yonso akozwa ntango abandela asala nano autofinancement aremonte ye moko nsima bima libanda bongo biso tolukaka dépendance Europe yango wana ezali touché Italie koloba te mboka ya Bible mboka ya Nzambe tokokoma esika na ndeko ndombe zila nalingi nakenda na koshite biso wato mesana moke badirigeant bakendaki koluka misolo na Europe moke bakendaki koluka na États-Unis sika oyo ebandi kofrappe États-Unis maladie wana deke ezali kofrappe ezali kotouche économie awa bazali kose prépare nani te ezali facile koloba ebola oyo ezali facile ya éradiquer tala ntango ezwi misolo boni et jusque là nano balobi te mpo esengaki 49 jours nano après mpo baloba mpenza ke tosilisi dernier cas ya ebola esili na mboka na biso nano tokomaki kuna te une semaine apamba nsima ya kosilisa soit disant ebola corona balobi badetecte yango tokosenga na bakonzi ya mboka makambo ya ntina oyo esengaka bafanda batala mpo ya bolamu ya peuple yango balongwa na eno na distraction c'est vrai bakokabola bamandataire na bango ndenge bakoro yali mais ya ntina nano ya kolanda eze makambo zatina ya kolanda ezali makambo wana batelespectateur evikela bandako na ngongo openza bozana esengo kolandela mituna ezali kotuna na mpe biyano ndeko ndombele botale ali kopesa kasi bino bozozwa chance kolanda biso banimero yango eza affiché bo réagir na banimero wana oyo bozoli bakola na nzela FM ozali 89.0 kobenga na plus 243 82 319 22 25 ndeko ndombele botale président Tshilombo na président Kabila na hebite soki bakomi komemela biso système ba musicien lelo na ngambo président Tshilombo bazolancer appel ke kuna bakonanger bata FCC pe kuna balancer pas appel ke kuna ba hyperkit ezali mais c'est bitement tout mona les deux leaders président Kabila s'est déplacé na Kingakata ke tina nsele et pas ndeko na président Tshilombo bafandi wana basololi to lobanini bazosala eloko oyo bato bazana bango esika moko bazo comprendre bango te to ndenge nini po okomona vision mokonzi ya mboka na bato bazana cache eza ndenge moko te vision président Kabila na bandeko FCC eza ndenge moko te bazotika kaka bato na kidi bato na soni ndenge nini ndeko ndombele bofingana bofingani okomona bo baye bakutani bofingani baye bakutani eza penza nini mais oyo président Kabila na président Tshilombo zolakisa biso mokolo na mokolo peuple congolais zo comprendre yango te ndenge nini bato na bango boyoka nezate mais bango ba leader bango mibale toujours solidarité wana ezali malobe pa ina bino
Ndekotambi j'ai pas si pour na mboka na biso bakanisaka mayele les français. La majorité des politiciens wana bakambaka biso ka po bayibi français. Basé na cerveau te. Oh. Ba professeur ba université ndi kondombele. Omoni parce que le gouvernement il y a des technocrates, yo so boya bango. Technocrate élection. Ah, ni kondombele a une définition ba mo. Le gouvernement ba tamayeli. Soko tuninga motu na pesa kanga. Tamona na zero tala yo. Na za bino ndeko, ya no na yo ba téléspectateurs ba zo landa biso. Pas si pour défendre kaka makambo ba Melissa bino. C'est ça le mal. Dans le pays politicien on a parle français basé na ba survoter. Toujours na L il y a cash, toujours na L il y a FCC. Dans les deux camps, quand on y est à la pour coalition on est pas ça. Il doit pas s'asseoir pour respirer, ce qu'on cache à pour respirer par rapport à la coalition. FCC également c'est pour respirer par rapport à la coalition. Au moni Nalanda moto à l'oba beaucoup nager cadre. Oui, vice-premier ministre. Vice-président il y a assemblée nationale. Responsable. Numéro 2 assemblée la biso. Numéro 2. Na yebite na douta qui a sali politique et kala. Justement pour bazalaka ba politicien sans ambition. Donc ba envia kaka ba o bazeli boso. Ba oli bazeli boso bazeko la kisabango nini. So comme politicien mituke comme facile, banda ko comme facile, basiku tukolobate okosangisa bango kwa mupiku ya tondolo. Et ko bango ba enviaka. Et la preuve on est sur komi na bokonzi yango ndako mituka mipikwa ya tondolo ya basi mais na cerveau na bango bazene lokote toloba mbala bazena tout intérêt ya kolinga bato wana mibale ba vivre ensemble bato wana mibale omoni ndenge tomonaki na bango lobi ngana na zonga kana maloba ya président Félix Tshisekedi na Allemagne alobaki na ko consulter mon prédécesseur ombalombala tango yonso na kozana posa na ye azena expertise azena expérience plus que ngai na ko kende pai na yo mbalombala pona koluka kozwa mayele oyo yazena ngonga na zena ngote asali 18 ans azena na mayele ebele koleka soka kende kilobi ngana lobi bravo maboko makasi ete ya sika bato ya FCC ete ya sika bato ya cash bazwa te loko bauti na mokili ya ba concert ya ba were ya ba jube bakanisa te yango bakokumba pembeni ya bakonzi eze bomo il y a plus de 85 millions de Congolais omoni soko zena bokonzi ko s'enorgueillir nango te histoire ya Congo Brazza est interpellaka biso lisuba zaka na bokonzi lisuba zaka na bokonzi ba voter na voix ya ba urne mais toyebi ndenge suka moto babengaka dictateur lobby eleki azonga lisu na bokonzi afanda tilelo moto asimba ete bayeba ko politique wana baze ko salela lelo eze politique à l'opposé pembe esalaka ye pasi telelo azwa ba exilé politique te na 18 ans ya reine président Kabila batwaka mbongo bien sûr bato na basala akanaka ba la mère Mende akanaka ba Boshabe akanaka bato yonso akanaka siko batango bakima te base ko continuer ko vivre mondial la société des échecs mondial les échecs est plus grave Kabila bandi ko koma référence ya Afrique bango balingaka te témoin vivant balingaka te référence vivant bango balingaka toza na ba référence na se ya mabele na kunda toza référence ya Thomas Sankara akufa toza kopesa toza na référence na biso Mbuta Lumumba akufa toza na référence na biso Kwame Nkrumah baboma te aussi longtemps coalition wane kozala mondela kozala mal à l'aise yango to interpeller pe na bandeko na bango bandeko ya cash na FCC mais to bandi nano na cash po bango nde baze ko tia mo moto dissolution ya parlement et uteke pa na bango
omoni soko boze na moto mayele mabe na quartier akoyiba bilamba na bino na singa mokola ke koyibe pa ya bato alati bilamba wana bayebi bilamba ya tambi tata kwa ke kobeta mwa mosinzo na ye kote moko alati bilamba ya tata tambi mais ko ko za molili bakoki ba repérer bilamba wala omoni omemi ngambo molalaki na ndako lokola bandeko wana ya politique bazé na molimo ya kosala te po ba trouver d'excuse faut batiaka kombo ya moto wana Kabila so de moton soko marché te tolandaki bakoseli ministre ya finance aleki asali de matina tope Congo nga na pesa soko 70% ya misolo te toyoki te elekaki boye kotaki boye basombeleki basakombe madesu te sika tokomi esika tokomi lelo nani akoki alobaki eza famille ya Kabila nde empêché baso de mouton te sika mbongo eyiba meli emona donc soki makabe marché bazokumisa président Tshilombo soki esika ezo marché te babwaki kote ya Kabila diviser pour mieux régner principe de base ya loposo pembe te ba président wana oya alongwa oya tika bokonzi na oya koti basé na tout intérêt ya kosololaka mongongo na se po babongisa bolamu ya bana mboka donc oyoka wana eza bolamu ya mboka oyoka na bato wana mibale mais tolobi soko bayokani te mundele ndeko tambi na bandeko balandi bazala prudent omoni lelo lamuka azo sa l'opposition m'opposition ya lamuka ezobima faible po ba vrai opposant FCC bayokani na cash soko ezalaki FCC bayokanaki te batimaki nde ntango mosusu barécupéra bango lisusu mpo bamanjoli nzonzo bongai boka rébellion de force to opposition moko lingaki ezala terrible donc bajeni soki lelo FCC ndenge aperdaki élection kashi basideside bayokanaki te bakimi epai bamindele donc mindele balingi bakomisa baope lisusu baopposant bandeko baza na pouvoir oyo ezali mondele aprépara opposition ya kokombata kobundisa ye okazu okoti bazwi lisusu oyo obundisaki bake koforme ye pema mbula moko pema quelques mois zonga kenda kobundisa ye azwi bokonzi illégalement omoni soko ezalaki kaka FCC basala coalition te to président Kabila kima bolingaki boka moto na bayina ne oyo na makambo ba 15 millions ba 200 millions ba nini ya bandako préfabriqué elingaki ezala moto po balingaki ba armée lisusu opposition mais lokola FCC azana poids asangana na cash la muka zo kokopesa donc président Kabila monaki musika mais c'est un visionnaire na osaka tona lobaka président Kabila aza malaise ya loposo pembe c'est-à-dire aussi le tazé na bomoi à contourner l'opposo pembe et à des références wana tokolobango au effort ndeko ndombele ba mituna bandi kokota mama Cécile Mukeda bino tuna bino tango monaka ba américain baloba ke président mabesi président Kabila lui o mekano ko expliquer ba américain balinga ba l'exception ni balinga ka Congo ko leka président Kabila to ndenge nini c'est comme si ba américain ba l'accès ba mokili mobimake bango balinga ka Congo mais président Kabila alinga ka Congo te yango souena bango zali un jour divorcer pour sala ma poste président Kabila akwa kotika makamo nyonso babe o bango ba américain bazo ko reprocher pour président Tshilombo a travaillé dans la paix pour nous le ya Congo alors mais quand on explique est-ce que ba américain ba ko linga Congo ko leka président Kabila to ndenge nini ndeko Ndombele wana bandeko basala ka politique ndeze ba mituna bajari ya ba question isengi bango ba mituna les populations sont soutenir le nyonso ba américain bazoloba ya to tuni bino tant que mopanzi sango ba américain ba ko linga Congo ko leka président Kabila toze ko yanona ndeko tambi États-Unis ba américain wana baboma bango nde baboma président ya Irak Saddam Hussein na prétexte ya zeko sala ba arme de destruction massive tango babomi ye ba pendre président ya mboka ya bato na gardaka encore maloba na ye tango pion wana irakien wana ba américain basalaki juge ye moka sambisa mokonzi na ye Saddam Hussein alobi na ye zoba oyo zali
nazwi tout ce temps na mabele ya désert na komisi yango mokili ya bato yokatelanga peine de mort mais ezalaki baaméricain derrière irakien wana ya juge bapendre président ya bato en direct bakendaka kofilme mwa baportion ya bisika balakisi na Irak bato mpe basepeli oyo bango bakendaki kofilme oyo bango bapreparaki mais depuis Saddam Hussein azala pandi Irak lelo azali kovivre nini mpe eza te na kati ya Irak baaméricain wana bazali na baprincipe mibale batambolaka nango na bomoi na bango sécurité ya état américain na intérêt na bango na intérêt ya baaméricain s'il faut bakouler 12 millions de congolais ndenge tozali kokufa lelo mpo bango bazwa coltan bango bazwa uranium bango bazwa cobalt tokokufa se kokufa bapoliticien na biso yango nalobi bazali bapoliticien mpo balobaka bien français bazali na bacerveau te mpo histoire euti koleka na Côte d'Ivoire histoire euti koleka na Côte d'Ivoire na ntango ya Laurent Gbagbo na Alassane Ouattara ekokaki kointerpele bango barébellion oyo baaméricain bainstalla na bamboka nyonso ekokaki kointerpele bango bakaboli Soudan mpo na baintérêt ya basoudanais Soudan ndenge alaki monene wana dérangeaki baaméricain na nini bazoyinela mpe président Kabila na nini justement motuna ya malamu pour lelo président Kabila aza mal aimé pa baaméricain donc baaméricain mposa na bokaka moto lobi mosika lelo kaka fo akende oyebi soko ozali na mwa yuma na yo moko omonelaka soko omoni akomokangama na moto moko akomi kokotisela ye mwa kiyanke moko boye soko tipa na ye amonelo su te tya ye mwa mvuna okosatake liboso okotika nano yuma na yo wana okosatake na moto azokoya kotya ye mwa ngeta président Kabila ntango aye na Congo bakomprenaki ke alingaki atransforme homme congolais arondre bango baconscient peuple congolais comprendre que tozali pauvre mpo ezali na bamultinationaux moko baluka bamaintenir biso na pauvreté wana tokei na charge de l'impérialisme métier ya pauvreté ya Afrique ezali très bien organisé bomengo na biso tokojuire na yango te bango nde fo bapona cobalt uranium botekela bacoréen te botekela bairanien te po ekende epai na bango donc baaméricain baza na posa eloko bazoreproche batekela bandeko te mais bango nde fo bazwa mpo bademare bagrande puissance na monde et puis bango bakozwa te na prix bino bolingi bango na prix oyo bango bakotia bolongolili bango lisusu commission te yango tolobi politique yango nano bolongola yango nano na nkota wana peuple congolais azali kocomprendre te président Kabila alingaki yango te président Kabila abundi bango moko eloko oyebi ezali pasi nazongaka na interview na bango ya suka na point de presse alobi regret na ngai ya makasi batunaki ye échec na yo ezali na parcours na yo abi eza échec te mais regret na nga nakoki te kotransforme homme congolais falaki atransforme homme congolais to entreprendre makambo ndenge mosusu politicien monake nazali politicien mpo ya kodefendre mabele mobimba na yango bomengo ya mabele na nga mpe peuple na ngai ndenge mpai na bango baaméricain eze mais mpai na biso eze contraire kaka bato wana oyo lelo baza koyebisa président Félix Tshisekedi fo kabwana na Kabila bango nde bakoloba susu na Kabila yaka nano oyebi kozali soda oyo aremplace wana azali civil oyebi ke soto armé oyo kodeloge facilement insécurité tikali en permanent basalaka na Congo Brazzaville eleki mais yango wana ndeko lisuba azwiki bokonzi baki baarmé susu sasu oyebi baarmaka sasu mpo nini mpo kaka lisuba alobaki fo namona clair na pétrole ya mai na pétrole ya mabele na onshare na offshare na onshare ezali na production oyo bango baloba soko baloba na bino na onshare tosalaka production ya 18 000 barils le jour bo accepte yango bongo na offshare tosalaka 20 000 barils le jour bo accepte yango ndengo wana président habité mais fo na yeba production ya mabele na production ya mai onshare na offshare te elfa financer asimbi moto barme Denis Sassou. Population yebaka ne makambo te ndeko ndombele. Mais tolobi lokola ba politique ezeko salema na nkota bato bazeko maîtriser te.
est-ce que bafandiseli lokuta te po lisuba pe soka souci ya population pété ti ça soupe ya kolongole mais asalaki tango boni po so souci ya population okozwa souci ya population nini okuti cahier de charge mais faut luka ounir ba force yango bazali kobanga Félix Tshisekedi a force akozala pembeni ya président Kabila bakounir ba force po président Kabila yebi bango soko babengi ye ya kozwa 2 millions ebisi 2 millions kosana yango tala nyongo wana ya FMI ezalaka motambo ba président nyonso oyo badefa mbongo wana bakufa batika yango président Kabila bimisa nyongo po adefaki yango te afuta kutu nyongo ya Mobutu e bango soko defite mais malade pona bango po bakomanye yo bien bakomanipule yo malamo soko zena makoki na bango badefisio mboka lokwa ya République démocratique ya Congo soko bakopesa biso 2 millions 3 millions ata 3 milliards po tosala na yango nini Poto sala nango nini ba téléspectateurs botinda ba mituno na numéro za affiché wana numéro wa WhatsApp plus 243 82 319 22 25 ndiko ndomele mituno zo côté la biso wa eza mutuna e pasi po ndiko mwasi mutu atuni yango mama Karine alobi mois de la femme wuti ko zala journée de la femme wuti ko leka mettre zaka na kati ya mois de la femme alobi bango bazo senga revendication égalité zala entre mwasi na mobali mais subitement azomona banda de kota ki sanza mwango azomona kaka bandeko ya basi na kati ya ba bar komelisa bango masanga pa bandeko mibali ba misusu kutu plus grave mukolongo kuto le wuti balalisi bango balibanda ti bale 10 bazosongisa bango bandako wabi de kondomile botele mekana nkolobelela nanu bandeko ba mama tango ekozomona yango bongo de kondomile osala bandeko ya basi ebele osapena mama tant aux hommes qui ont tous senga égalité kasi égalité on le bazo succès na kati hôtel égalité on bazo succès ke balali c'est libanda 2 jours 3 jours égalité bazo succès ke ba vanisi wana ba melisi ba masanga lango azomi ye balisi soute égalité no komona mwasi moko mibali soki zomi babimina ye na mokolo moko bozo yambele nango ndenge nini ezandi ko mama na biso Karine bo réagir na ba testo na ba appel na ba numéro les afficher ndeko ndombele botali ndeko tambe égalité wana yango boti ba lesbienne égalité wana bazo koluka parité moi ça ne pas ne yango boti ba lesbienne tokoma lokwa mibali nga na mimona ka mobali nazwa pe moninga nanga mwasi nga na komi mobali mais ba boti sa pe bangote so ba liba koma pe mibali ezepe na ba lesbienne babala nati bon bazo ko bota te poni tata mokelu akabola ki mobali atie supérieur mwasi inférieur bango baleke na mayel te biso to kalkaka makambo mais to kalkaka mal esika makambo yango ebandaka revendication yango ebandaka est-ce que ba revendica ki bongo journée yango ya mwasi nini basali pona valeur ya mwasi atelier nini conférence nini basali pas na biso comme contraire journée de la femme et journée ya kolata maputa oui ba maman balata ki ba si ma kolata maputa liputa ya facile kolongwa soko bato bake hotel balati yango na ba facilité wana barobe mosusu likolo moto tozali komona mokolango ya le 8 azali likolo moto robe zeko tika ebolumbu nano akomesika bake kolongola yango te mais yango moko milongo ndeko tambi ngai ba biloko lokwa ya ba journée de la femme na mona kango des perte ya temps l'état bimisela kango mbongo ebe mais l'état inconscient l'état congolais est à niveau élevé inconscience bato wana bakendaka ba conférence wana ya journée de la femme babenga bango na conférence ya Nesonganzila Fumukuzu ke muzala mpanda na Ngola po ya kolobela bolamu ya ba congolais pe ya ba africain bakoya te bazena ntango te mais bakei na ba conférence wana po sima wana manjoli njonjo po sima wana bakei bisiko bakokenda mais landa na cesse omona misolo oyo bimaki pona babiloko wana oui l'état le gouvernement mboka on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Soko mobande ze mabe ze ne loko te ya kotombola ya malamu likolo na yango. Congolais akendaka na accessoire aze kotika essentiel. Mboka ze na pasi. Mboka yonso oyo se développa babanda na bilanga. Secteur ze négligé na bamboka na biso yango wana. Soko tu bapesa ministère agriculture ezalaka mwa pasi wana bacholi eze kwa bakundio na partage ya pouvoir bakimaka yango pena toze na ministère ya pêche et élevage okomona pe ba travailleur na ye mokolo yango na ministère ya pêche et élevage bango pe balati pe molato wana ministère a doté bilamba molato nga na lobaka tokendaka plus na ba accessoire ministère ya pêche soko agriculture soko pêche et élevage
tozali même pas na bateau de pêche, même pas bateau de pêche te wana bakonzi ya mboka bakotia beforte mais tokoki toloba nano na bafete yonso ya pamba biso tozali na misolo wana te po biso foto tombola mboka na biso o Noël ezila nano o journée de la femme ezila nano o toluki nini e développaka mboka bato balia bato bamela nini balia nini bakolia nini soko toloni te bakomela nini soko tomisaleli te yango bozali komona toze dépotoir toze fulu ekunde ya bamboka yonso soko Chine amoni soko pangolais wana balobi azali cause ya coronavirus tokeba po bakonika yango bakotia yango Rio bakotia yango soko mosunini na linzanza bakoya kotekela yango bakongolais nalingi naloba mpona kosukisa nano esika wana ya journée de la femme mwasi congolais akenda au-delà ya raisonnement lite na ye valeur na ye ezali kaka te soki ase compare na mobali égalité bakosenga ndenge nini tozali na loboko ya mobali ezali bokasi tozali na loboko ya mwasi ezali faible mais yango esanganaka mpo ya kosunga bango bazali na makambo ebele ya ntina bango basi wana ya politike oyo bazali koluka kokoma egale ya mobali mais entre bango nano basi baza egale te basi ya biro bamonaka basi ya bilanga lokwa basi bazangi ntina basi ya basse classe nzoka nde basi ya bilanga nde bazali kosala bomoi ya société wana nano baluki ko égalité nango te bana ya basi basalaka na bandako na bango bazalaka na accès te na baveranda kenda kotala basi wana ndenge base comportaka mwasi soki azwi mosala kaka banguna liboso bandeko ne ya basi na balabala te baluka na ino égalité ya mwasi entre eux sima baluki ndenge bakotombwana na société kosala baconférence po mwasi na mobali bakoma égal babanda mpe kobotisa basi oyo babali kuna bango balesbienne babanda mpe kobotisa batelespectateur boréagir na banuméro eza affiché botindela biso banuméro bamituna na bino na whatsapp na plus 243 82 319 FM Bolandele l'émission ezali 89.0 mais kondumele botale bamituna ezokota kolandela bandeko na biso l'IDPS hier na avant-hier kita comment fait-il partout ils sont au pouvoir PPRD babiloko na to mona ngo te ke ba cadre PPRD ko bunda ba militaire PPRD ba ona bongo bunda kasi de l'IDPS na pouvoir désordre makasi hier na avant-hier zaki na niveau limité au pesi mbombo aboyi ba cadre na bongo koyokaniza te ba militaire na bongo koyokaniza te nini pouvoir elingi bango te to ndenge nini ndeko ndebele botale tango la nyongo na ba etando désordre za na kati ya IDPS lelo malaise za na kati ya IDPS bino bokoji bozo jango ndenge nini malpe pa ina bilo ndeko tambi pasi po bilan ya casse bilan ya koboma mboka ya IDPS e bandi ko matalisho makasi tango bakomi ko diriger mboka on les batika la grande opposition donc ça montre que bango bazalaki parti éternel ya opposition comportement wana ezali kokoka kolongwa te na bacerveau na bango comportement wana ezali kokoka kolongwa te omoni nauta koloba ngo tout à l'heure awa homme politique na biso bazali bapoliticien mpo balobaka be français sans ambition mais nete lelo IDPS akocontinue kotumba mpo nini akocontinue kobuka mpo nini bango nde bazali kokamba justement mpo basalaka politique ete mpo ya bolamu ya mboka bazali kowelela baposte bazali kowelela bibonga mpo nini oyo ndambo bazalaki kuna baza kotonga basusu mpe bazali kolia te toyibaki ensemble te toyibaki ensemble kobénéficie nango yo moko te yango te politique IDPS akoki kose comporter te lokola il y a 2 ans passés po ya 2 ans passés zalaki tozali koboya po Kabila salaki bo yango tobuki tozali koboya po nanya asali boya mais sika wa bino moko mombele insécurité 18 millions comme une insécurité makasi kolandela ba désordre zo sala mela wana yako tolo ba mituna te ba parti politique lokola basalaka na bango ba conférence ya ko meka ko kolisa ba cerveau ya bato na bango te c'est ça le problème masoloni ezaka na ba parti politique ria leader qui ndule mane kontate na ba parti politique
au moins pena composition basali pena nzembo babwaki pe bakulutu na bango babini ale molangeye wana tufwa basilisi ope azakana koliko sona sima kuna talie zilanga kuna mupanzi bakei ou makambo esili bake na compte à l'état babimisi ebele ya misolo sans idéologie pour ce que ba parti politique ezaki ko développer idéologie de même président Kabila peuple walingaka inendenga ineliete président Kabila tango aki na pouvoir yaze ko loba makambo mosusu obandika kana sima ba secrétaire banani kitana na se baze ko loba makambo mosusu ngana kenda ba milulu na bango tango panzi sango namona nini namona ko bina namona ko lia ba pompa masanga esile liwana omituni to yaki ko sala nini na se déplacer na caméra po ya kotala bato ndenge bakolela soko bakwise soko biloko nini ndenge bakomelela masanga to na yaki ko sala nini biloko wana yango eze ko continuer te lelo IBP setanga komi na pouvoir ayebi ke inculkaka bato na ye mentalité ya bakas ya kotumba effort nini asalaki po ameka ko recadrer ayebisa bango a changer bango moral donc balona ki mai IBP so sala lelo balona ki mais yango eza elona mana ba cerveau ya bato na ba tango baswaki pouvoir eloko balingaki basala to eloko esengelaki basala lavage ya cerveau ya bana na bango lelo biso nde toze na commande boze kobuka po nini revendication na bino ekoki lisusu te kozala ndenge to revendikaki tango tozalaki parti ya opposition po même tango bazalaki ko revendiquer étant parti ya opposition revendication on ezalaki mabe po lelo pepe arda buka gate mata la muka zebuka te o asa partenaire pe ya cash pe kuna te wana kutu baze famille moko mais soko to nano la muka o lelo akenda na opposition a senga soko vérité de sur na thèse ndoto moko ya kotelema mais po ni nyabuka gate donc le seul parti lelo na Congo azobuka azozana bakasi saka IDPS mauvaise éducation à partir ba téléspectateurs vont réagir dans ma question de Kondobele ya moto ka boda testo to koki ko tika moto ndeko na biso tonto depuis commune na Lemba biso tuna bino coronavirus wana bozolo belela wana ezali punition nzambe eza guerre scientifique pour les gens comprendre yango te eloko mo be botami kaka komi ko bombo te vile azoli ngaiba bino ozaka mingi pembena kusu maye wana eza nini punition nzambe tu eza na guerre scientifique lelo ba grande puissance lelo bazaki na ba guerre froide longo komi na ba guerre économique lelo bakina ba guerre scientifique eza na ba façon na to ndenge ni pas à la caca monte église de réveil bolimbishi pour part monte église de réveil monte à coquette dédié maladie dans Nzamba j'ai été otuninga motuna donc après c'est comme on a ndenge ni ni dans l'église de réveil mais na lobby awa ozomeli poni pona bandi mozo ko affirmer paro bato ya église oyo de sommeil yo etonda nao bato bakoki ko dédié maladie dans Nzamba bazite mais il y a 15 ans to 18 ans passés ba pasteur bateya sideze etumbu ya Nzambe mais lelo c'est révélé side yaka en 1958 ba sali yango ko sala oh bato balingaki bakenda soko na mec ba musulman ba boyite babangi coronavirus po nini balobi te boya na bino ala ko sala na Italie beti kuna bakangi frontière te po nini te bango bakolo biblia bango nde baya na Yesu bango nde bamona couper o Yesu akufaka nango po nini basambeli te possible papa peut suspendre ki ba messe papa boyi ba rendez-vous yonso alingaki azala na yango annulé yango mais po nini alobaki te nga moto na mona esika batiaka Yesu likonga soit disant nga moto na mona kali ngwando Yesu akufaka nango nga moto na komela yango mokili mobimba tokobelela kaka Yesu wana alongola coronavirus te base ba charabia ba charlatan donc biso zo ben conscient pour biso zo comme melonge na kombo Yesu tout est possible mais nazongi na yo ba pasteur balobaka sida eze tumbu ya Nzambe ba confirma yango poto zena mboka balandaka makambo te coronavirus maintenant bazali ko ba virus eze biloko basali na koyela bino image mobimba bomona ndenge esika babokolaka ba virus parmi ba virus pe babokolaka Ebola eze virus ya kala basala yango kala oh
na tango ya Mobutu bayeba négocier tozali na virus moko tolingi to meka totala résultat nango nde Mobutu acceptaka bakindaka komeka na village na Bandundu esika ba exterminate village mobimba po bazaki na maîtrise ya virus wana et c'est historique et c'est histoire to promettre ba téléspectateurs motika la brancher la mission la biso toko na koyela bino élément oyo ngai na tourner te bango nde ba réaliser virus ezali biloko oyo basali basangisi epesa oyo coronavirus yokanti kombo nango eye tango maladie one bandi na Chine existaka déjà na vitesse ya komo existaka déjà bande ko batinde biso ba élément déjà na 2016 moto moko abi asombaka mafuta moko soko désinfectant moko mais na désinfectant on a déjà ba comment eze anti coronavirus wana na 2016 oh coronavirus eze kombo salami le lote eze ba virus basala kala basu eyebani tende ekoteli bango ndenge nini donc dur que coronavirus maladie ya nzambe eze moto ya kokia kanisa moto azanga survie samedi ba pesana ba musulman ba bande ko sepela ke ndenge beti Chine par rapport que Chine ndenge bandaki ko kolunga minorité ba musulman ba zalaki wana te loko bandaki na la majorité na ba réseaux sociaux monde ke bande ko so ba musulman ba bande ko sepela à la frapper Chine à la frapper Chine à la frapper Chine mais lo subitement et comme maman ko mokini mo biba ko ko la maladie eze ka plus ba musulman ya République démocratique ya Congo nde bande ko komana na Facebook oyebi moto yonso oyambi bon nzambe important komaka bolole akomaka egbeyo akomaka mwa zololo c'est-à-dire mais ngala kokamwa c'est vrai ndeko tambi boze ko seka mais ngala kokamwa ndenge nini moto akokia fanda azeko raisonner coronavirus ebeti na Chine po baboyaki islam esala makuna ça veut l'autre voler dans les réseaux sociaux ba téléspectateurs besoin la yango na lobby na réseaux sociaux c'est kaka ba musulman o ya République démocratique ya Congo o batekaka na bazando soko ba client bazeko yata sur inshallah ba yebi yango te bazeko teka ndete ba client bazeko yate basa nini ba komi bi koma omoni quand la raison est perdue tout est perdu lokwa ka to bungisa bonzambe lokola kaka na ino to reconnaître fumuki mbangu te cerveau ya bato ko raisonner kaka ndenge wana babengana ka bango lisu na mec période moko soko 2016 to 2015 soko mémoire nanga trai ngate pone bola 2015 bayebisa bango boya wate bongo batu wana soit disant bango moto baka na courant mukanda ya bosembo ya nzambe poni bayebaki te bon nzamba ko sécuriser po awa eza na ba musulman noir bateya bango lola paradis tout est possible à celui qui croit donc naba musulman bayebi tout est possible à celui qui croit naba muyesu bayebi tout est possible à celui qui croit mais bango moko ba kolo religion bayebi que il y a des choses impossibles à dire donc coronavirus c'est impossible moi to senga pas katila ba messe papa kimi aje ko mona na te ake bayepe na kosuko choisir na ba téléspectateurs on a dans qui show émission ba ino to tellement ndeko domene botale na mwa lombango ba téléspectateurs rebele ba komi ko tungisa biso numéro na video ya nzela ya singa so ba liba zo numéro so numéro ni plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wanando numéro na biso sur WhatsApp soko mituna soko ba suggestion ba lesquelles nanzila wana to pesa bien merci comme nous retroussanga ndeko tambi numéro ndeko ndomele mwana to pesi ba tata maman bozwa ki mbeni belé na ngonga wa kolanda biso malgré tout ce que ba makama mususu que emeka ko interpeller biso ndeko ndomele ndomele ko très important ba chrétien na ba musulman batangisa bango moto nyonso zo kwa nzambe nyonso pana ça possible mais ko kama ba o ba yaki kote ya ba noir ba makambo wana bango pa na bango impossibilité ya nzambe ezali peuple lezo célébrer ba messe te l'église kangami na Europe ba mosquée kangami na Moyen-Orient na Orient siko yaka na Afrique okani bazolo ba kaso ke église e ko sele loko te yeso ko sili sengo wana ezaki mayele tu sais qui inconscience vous tirez la branche la RTFS 1 chaque lundi à 22h puis chaque vendredi à 11h nanzela ya cadrage zali na ndeko na biso kwa kuwa songa ki biso pe na réalisation zali na 9 lumière invité mokolo molele zaki ndeko ndombele motale pe na présentation zali ndeko na ngai ndeko na bino tambi ko kaso ko lingo komelanga na WhatsApp plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 sika ba mituna na bino na makambo nyonso bozana ngo la prochaine émission de retour na ndeko ndombele motale po ya mituna na bino so kimia nzambe za na bino to kutani na poso zali